Bandeko, mbote na bino. C'est vrai que à partir de jeudi, ça bandeko déjà benga pour bazomona ba vidéo té. Bandeko na lobaki bien clairement que naza susu mingi shengate. Nazo zongaka ce qui vendredi nazongi té samedi soir so nazongi té dimanche. Alors nazo kita nanga ya ko prêcher parole pa bandimi nangai. Sikoyo na ina bima na moni bozoba moko awa na bitika na lakisa bino ngona bona kende. Bandeko, c'est malheureux. Na moni batininge logo moko ya Jean-Claude Mbemba ake na cimetière Mobutu. Akolo baba pasi otozomona. Bandeko za mingi. Soki na âge ya Jean-Pierre ya Jean-Claude Mbemba ayebi te ki Mobutu aki criminel sanguinaire, assassin, moyibi oyo akomisi biso lelo na pasi tokoma omona. Mobutu akutaki biloko nyonso ya bomi akufi. Oba yaki bayo kuta mboka ekomaki irréparable. Mais toyo kana makambo Jean-Paul Mbemba, toyo kana makambo Jean-Claude Mbemba, bongo to meka ocha mo commentaire moke. Papa Maréchal, je suis venu à vous, Papa Maréchal, me recueillir et me rapprocher de votre esprit, comme je le fais à chaque fois que j'en ai l'occasion de venir à Rabat. Les Bambouta de ce nous Congo disent Samba Koulouankou, ou Sambi Koulou, Kouenoukou. Je m'adresse donc à vous, un des grands esprits du Congo Zaïre, comme je m'adresse au Bankoulou, au Bisimbi, Congo, parce que je me suis toujours reconnu en vous, pour avoir parrainé et fait confiance à mes débuts en politique. La visite d'aujourd'hui est particulière. Je me suis en effet souvenu d'une parole douloureuse que vous avez eu à prononcer au cours de votre règne. Sans doute agacé par tant d'ingratitude, vous avez lancé l'anathème « Après moi, ce serait le déluge ». Nous y sommes malheureusement. Je viens pour cela vous demander aujourd'hui de nous délier, de délier le pays de cette terrible et malheureuse sentence. Le Congo va mal. Le Congo va mal, très mal. Et je crois bien que, plus qu'une prédiction, cette parole prononcée sûrement dans un contexte d'incompréhension nous vaut le désagrément et le désordre que l'on observe dans tous les domaines de la vie nationale. Les Congolais ont-ils été maudits? Je vous conjure en votre qualité, je vous conjure en votre qualité d'ancêtre, je vous demande d'intercéder auprès de Bambouta pour changer le devenir de notre pays. Aidez-nous donc à sortir le Congo du trou noir, de cette spirale infernale dans laquelle on se retrouve. Le régime actuel veut changer la constitution à la demande de quelques-uns de cartérans inféodés de son parti politique, pour plaire à un individu, oubliant les enseignements tirés de toutes ces années de chaos et d'instabilité que nous traversons depuis votre départ du pouvoir. Après de longues années au pouvoir, vous étiez en effet confronté à des revendications qui ont nécessité des réformes institutionnelles. Votre grandeur a été d'associer toutes les couches sociales aux consultations populaires avant de décider des changements institutionnels à opérer. Certes, la démocratie a mis un temps à s'installer, mais vous avez tracé le chemin en ouvrant la conférence nationale souveraine et la suite a été plus difficile. La constitution d'un pays, un socle qui définit les conditions du vivre ensemble pour l'héritage de l'unité nationale dont vous avez été le champion. Après l'ancêtre Joseph Kasavubu, l'ancêtre Patrice Emery Lumumba
et tant d'autres ancêtres du Congo-Zaïre. Nous, tes descendants, nous espérons que le changement qu'on voudrait expérimenter se feront dans le consensus et l'unité. Nous espérons que la démarche pour aborder ce nouveau tournant sera inclusif et nous ferons le nécessaire pour éviter au pays la discooptation. En restant fidèles à vos idéaux sur l'unité des Congolais, nous ferons tout pour éviter le repli identitaire sur base des visées tribales ou régionalistes afin que le Congo-Zaïre soit un seul. Au nom des sacrifices endurés par tous dans nos différents terroirs, à vous, au Bambuta, à Fongo Simon Kimbangu, je vous demande d'agir spirituellement pour changer le sort et la destinée de notre pays et de notre peuple. Papa Maréchal, cette réplique aurait pu être dite chez vous, à Guadeloupe. Malheureusement, vous êtes encore dans ce beau pays qui est le Maroc, qui vous héberge, ainsi qu'avec beaucoup de notre chers parents. Nous vous demandons, merci Papa Maréchal, et dès que le Congo-Zaïre, dont vous avez été fiers, puisse se rétablir et être un paravent pour l'Afrique. J'ai dit, et je vous remercie Papa Maréchal, fait à Rabat le 9 juin 2024. Bandeko, première fois na vie, namona zoba ya Mkongo. Un insensé. Donc, on a comprendre que Jacques-Claude Mvwemba, na règne à Mobutu, na mboka, c'était mbokatier. Et donc, ba minde alakate, ba télévision, c'est alakate, pa yabana vanda. Ah, ben, d'accord, baso babali na mukilia. Alors, Mouta Boye, azalaki président de l'Assemblée provinciale ya Bas-Congo. Nzoka nde mutango yeyo. Bandi wakamusinga. Nebite ba otumsu peso ozoka moneti nga. Mais mutu soka sa kufi. Ça c'est l'idolâtrie. Donc, Mvwemba, Jean-Claude Mvwemba ignore que Mobutu fut criminel, sataniste, voleur, a détruit ce pays. Mais si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de qui? À qui la faute? Mobutu akuti mboka eza kitoko e bonga bambongo biloko tout. Il a pris fuite. Ba bengani na bana mko mikeboy. Ponani. Mais pourquoi il est parti mourir à Rabat? Au Maroc là-bas. Ako kufila kuna pourquoi? Mboka na ye ngwana RDC. Mutu oya tiki mboka na kufa na mboka batu mususu. Yozo landa iti kuna po bana ko senga ye asala ni na bomoi akoki ko sala eloko te ko boma. Ame oza mu Kongo ya zoba. Yo oyebi ba Kongo bon Mobutu boma. Mobutu a eu pouvoir le 24 novembre 65. Tito Koma na fin décembre a bomi plus de 200 Congo. Plus de 200 Congo. Bon opérateur économique nyoso a kocha bango mai ya Congo. Bango tout a kocha bango mai. Mutali ko defa bango ke ne pas ya nani Dokolo ou bien ba mususu wana tango ozongisa oh c'est la famille présidentielle. Makabebele to yebi. Mais Mobutu de 64, tout ça de 65. De 65, fait 65, tout ça 66. 10, 75. Mais c'est un scandale là qui c'est ça. Autant pour la négligence. Vous savez comment un groupe boye. Oh, bah, il va gagner bino bakio boabino. Ah, mais, oh yo, aïe Mobutu te. Aïe na village, ça se fait comme Mobutu na sango. Mais même yo qui na village, tant que bombe Bamba, Emmanuel Bamba, Banani. Mutu oya zui bato a pendre bango, yozo ke ne pas na ye.
Maman nanga ye. Et puis, azali parmi l'autorité à Mboka, na biso. Ya mawa. Ndeko. Oyebi, soko tali bato bazo benga lelo l'autorité à Mboka na biso, hein? C'est normal Mboka na biso zala ndengwana. Mobutu désavoué par la population. À qui mais pourquoi? Désavoué par la population, peuple et l'embillé. Makamba kuro tozo mona. Makamba mai otozo mona. Est-ce que bani lelo? Mobutu na caisse coûte combien? 13 milliards de francs congolais. À l'époque, un franc congolais, 2 dollars. Donc 26 milliards. À qui a-t-il combien? À qui a-t-il combien? Ma compagnie nyon so a kuta a bomi en tout. Biso koli. Si vous avez maladie, vous avez un traitement dans la société. Chaque société, et ça qui n'a pas dispensaire. Chaque société, et ça qui n'a pas dispensaire, mon enquête, c'est ça. Tout le monde qui n'a occupé l'hôpital privé, c'est aucun bruit. Mais, tant où il y a yé, sous kanango, atiki ambulance boni, ambulance, atiki boni, avion, atiki boni, bateau, atiki boni. Ah, mais tu n'as pas été que vous avez zoba. Vraiment, n'avez pas été que vous avez zoba. Azo kumisa phrase yo, après moi c'est le délige. Tata Nzambe. Mais pourquoi Mobutu a-t-il dit après moi c'est le délige? Mais parce qu'à Bomimboka, il a travaillé pour les Belges, il n'a pas travaillé pour les Congolais. Mobutu était un esclave de blanc. Un esclave de blanc. Mais Bakabuchi le bazo sala kasi ya sala ya moti. Yé Mobutu akabola ki Kindu. Akabola yo pourquoi? Kindu na Équateur rappelle ki munene. Mais balkanisation to zolo balelo na bandaki. Oh là là. Balkanisation to zolo la lelo na bandaki. Question ngwana Mobutu akabola Kindu pona ni pression ba bile kabola. Mobutu ba bengani na bana meke. Est-ce que ba afidèle à qui armée na ketcheki sasa? Pourquoi armée l'a quitté? Bilo ko nso ebité. Hein? Pourquoi la kini batona ba yeba koti, ba sono ba kimi, ba bolos ba kimi, ba nzibi ba ndekone ba kimi tribaliste. Bitumba na kisa la raté. À partir de ba ndu bitumba na monter. Ba to mo sika côté Rwanda. Ba zoya makolo, très distance. Et le côté. Armée l'a raté. Parce que Mboka est le tribalisme. Tribalisme est le qui m'a cassé à cause du bâtiment ba imna armete, ba nzimbi, ba bolosi, ba baramoto, ba yebi rien. Bitu me comme na bande nous ba wakimi. Bande nous ba wakimi déjà. Ah. Ya mawa, ceux qui batonnet ba Denis Nyakero, à quel cimetière Mobutu. Mais tu comprendre rien ça mon qui a yebi le côté. Mais yo vuemba, osa c'est les 5. Ah mais non. Ah mais non. Si ko yo bato ba yo kiyo. O ba ibi isoro Mobutu te. Ba petit Mobutu ba 74 75. Mais ba mona ki Mobutu ki muto malamu. Ba mona ki Mobutu ki muto malamu. Nous on a souffert. Non, on a souffert. Bon ba vient na biso. Ba Kongo ba tika ki sasa baso ki ma baso on a ba Kongo. Pourquoi? Abomi Emmanuel Bamba alobi oya ko lela na ko bomaye. Ba oyo ba lelaka aboma bango. Vous vous rendez compte? Abomi mutu na famille. Mais à lobby oko lela na ko bomaye. Ba oyo balelaka aboma bango. Mutu na soma na mutu. Mutu azana enfer, azana nini na séjour de mort. Que notre année azolela kuna. Que notre année azolela. Yo ko le bato Mobutu. Corps ne faut la kuna. Corps ne faut la kuna. Atikila bato parole à malédiction. Yo mo sa nzambete. Parole à malédiction. Après moi c'est le délige. Azokata sonité. Si vous avez zoba à comprendre que vous avez un malamu, mais après vous avez un zoba à comprendre des insensés, des illettrés. Et quand vous avez mutu azo kendo loba pona Mobutu, azaka président de l'Assemblée provinciale. Ah, ça me n'a rien. Eh, ouais. Mais vraiment, ça m'a ouais. Comment ça m'a Mobutu te? Mobutu, yebisa yelo Mobutu sana mboka na biso. Mobutu akola na bateau 12 jours, ceux qui na 12 femmes. Hein? Na bateau na yewana. 12 jours na 12 femmes. Tango abimi alobi otumoli ba mama
otumboli Mobutu. Olele ba otumboli mboka na ngai, otamoni Mobutu yasuba, otumboli ba mama, otumboli Mobutu. Parce que sakana na bango. Azu ba mama ni so ba province ko bina stade. Azu batu na yale. Wape boluka ya kitoko. Oyo boyena ba opananga. Basi ba ministre basi na ye. Atina moi atina ministre mission yazu moi sinaye. Bibilo ko na bilo yebi ngote. Mobutu était un voyou, un petit délicat sexuel. Hein? Mobutu bana yi so modi. Bana Mobutu baza modi na bakoko na ye. Mobutu ko boma mutu. Mais ça qui net yom to zone ya tampese. Mobutu ko boma mutu ko, ezalaki net yom to zone ya tampese. Pour na yeba na bana le côté. Aokanga bato akosili bango ke coup d'état monté. Tant bozo zela gracier bango, ya le menace ya boyo. Yeboko na sina boma ibon. Amo nengorie. Azoko soit batou, apia bango pa balio bali bango. Mais si vous comment Mobutu c'est que ça fou. Donc Mobutu te. Toko tika ko tala. Omoni Kabila ninga renyaki wana. Kabila yi mtu babe. Mais batu muso bana okanga. Obimi na prison. Tsambela kaye. Mais Mobutu batu asuka oya kangaki bakendaki na prison pe babimi d'intervention il y a comité international et c'est les 13 parlementaires. O bazaki ba Tshisekedi banani tout ça wana ba kapita. Mobutu alinga ko bomba bango tout na ba Tshisekedi wana tous. Communauté internationale intervenir. Ya bomba na ba kapita na ba baza vivant. Mais Mobutu ba no sakrate. Alors sakrate. Ezaki na neni. Entre 80 et 83. Faisait entre 80 et 82. Ava fondé tout ça 80 83 na 44 wana. Tala a juste na 65 hein. Mais tina ba 80 asaka ko boma. Tina ba 80 asaka ko boma. Mais vous de toute façon tu es villageois même pas villageois. Moi na kini oya série oya biso. Sokaza Mukongo. Muluba Katange Mtabandundu. Oya série oya biso. Ako kumisa Mobutu te. Ako kumisa Mobutu te, ako kumisa même Lumumba te. Même Lumumba. Mais ba villageois bozo tra mboka bo changer histoire ya mboka bo bando kumisa bateau basala rien. Est-ce que boyebi ke ko Lumumba akufa na kid bato basala ki fête. Lumumba jour ba bomaye na kid bato basala ki fête. À moins que la villageois oyebi amote. Na zana extrême mususu na l'extrême mususu. Bato basepeli parce que boma atinda bato ne ba boma baluba. Atinda bato ne ba boma baluba. Alors baluba ba ina kili basali fête. Ba ko ba ina mboshima ina bakana basali fête. Un mauvais. Ba Tshisekedi a bengi babi crapaud na 61. Tshisekedi a bengi na crapaud. Na 66 après vous avoir ko boma bato ba commissaire héros. Ale ba congolais yo sope ba sepeli ba bi héros. Asala ki nini de 61 tina 66 pour bengi héros. Parce que tant bazo bomaye bazo bengi crapaud na ba congolais crapaud. Donc so kumisaka Mobutu okumisaka Lumumba okumisaka Banzimbi okumisaka so banani bakabila batilo oyebi no histoire mboka te mutu ayebi histoire mboka ko neti biso ah mais non ngana ko bana batu wana na gouvernement oyo ko tsaye awate oyo tsaye mais batu bayebi loko te ezana ba poste oyo ko tsa Muluba te oko tsa Katange te oko tsa nani te na kini ezali ke ba poste soko o tsa batu wana bako yiba boyo kufa. Mais bateau au gouvernement, il y a rien. Donc, je ne vous considère pas. Oh, et bien, vous pas, après cette vidéo, on a ça dessus. Vraiment, on dit que ça zoba. On dit que ça zoba. De toute façon, on soit koufi. Et puis, il y a le bagage chrétien. On soit koufi. On a koufi. Et s'il y a koufi. Entre les bisous, on a contact mon côté. Tout ça en contact mon côté. À part les satanistes, on va comme un démon. Mais vraiment, tout ça, c'est fini. Mais Jacques-Claude a yébi même le connaté. Ah, mais c'est grave. Aucune église. Ah, mais ça m'a mis bien. Mais ça m'a ouais. Aussi, que ne s'est incliné pas un criminel. Oyo, a melak, a banako mela makila ya batu. Oh, banako bomba batu. Tu m'as dit, tu PC. Oyo, to koma boy pour na ye.
Mais tout le monde pour la Mobutu a soit pouvoir na Minduki te. Mais tout le monde pourquoi? Qui a fait de Mobutu président de la République? Mamidélete. Asa esclave là-bas. Pendant que les enseignants ne sont pas payés, il y a un anniversaire en Europe. Pendant que les enseignants ne sont pas payés, à Somba hôtel, il y a 5 étoiles à New York. Pendant que les enseignants ne sont pas payés, à Somba Boni en France, ça au côté dans le Maroc. Mais pour ça, là, on nini. Pour ça, là, on nini. Si quoi yo kufi, on bomba dans le Maroc, mboka oya yote. Moi, si je suis dawa, je suis bon dans le Maroc, mboka oya binote. Et yo bemba, mouta kufi na mboka batu parce qu'il était dictateur. Ozo landaye kuna pour un message. Ozo normalité, hein? Ah non, ozo normalité. Et puis ce qui passe. Et puis ce qui passe, c'est ma casse. Quand banana yo ba no bele la batu ba kufa. Ozo na figure ko sa mutama ile ndoka maile ezate. Et puis ozo mu Congo. Tala batu ba yo sa ba Congo soni bango. Oui, Mobutu te. Bana 74, 75, tilikolo, bango to ko boss ba yebe Mobutu te. Mais biso te. Ngara yo te. Oui, ba perdre biso o ba mona pona Mobutu. Hein? Est-ce que yebi biso moko o ba perdre na ba boti. Oui, bi o to mona pona Mobutu. So botere mi bo 5 6 ba yo kanga bino. Combien de ba master biso ba kufa? Combien de ba master ba kufa? Ba bo bona Mobutu. Après moi, c'est le désir. Ah, il y a un côté. Ah. Ah, so ben ensuite parole à Ninoana. Ni ni sous dans noté, on a évité. Ngana yoki makabana été, na chili bino boyo parce que na zati na yoka ngote. Ah, no yiba, na moni ka kunale. Ya na chili bino yoka, on a kula na autre personne na moni zake, ala zoba. Musenzi. Voilà. Zoba zako fingate, idio zako fingate. Mais vraiment musenzi. Musenzi zako fingate. Ndenge ndeko moko a corriger nga avec pourquoi on a lobina moi non nani détraqué mais détraqué ngolo badi hein Maboul détraqué un fou détraqué oyo soki nani Pierrot Luara so Luara ayini Chilombo azo kumisa Kabila ah mais bino bakongole basa bino ndenge ni mutu moko azo yakosa ana za mu Congo mengana sepeli na Pierrot asepeli na Pierrot ndenge akumisa ndenge yini mo Chilombo azo kumisa Kabila donc ayibi na yite makambabe Kabila sala avec les Congolais et que c'est difficile pour beaucoup libérer tala Pierrot azo ya na français contre Chilombo aza pour Kabila mais zala contre Chilombo zala pe contre Kabila Kabila salini na 18 ans à part ko boma Kabila sa iloni atuba Congolais aussi sauti maele hein bandeko na tili bino bo landango parce que nga zoba landaka ite en tout cas ba yebisa yeke ngala sepeli na ite bato bazala famille na ye boti na yango na sepeli ata mukete merci.